Mbote Mokil Mobimba, c'est encore que vous allez belé au parleur du Bosso Nabino. Merci, la confiance et la fidélité. Vous allez manifester au jour le jour na biso ba oyo tokona kozala ba ombo na bino ya mosala mosala pour que vous puissiez apprendre quelque chose. Alors le lot, vous comprendre que tu as mis sur terrain mbango toye ko rencontrer Maman Kitambala, toye ko rencontrer Maman Kitambala o azali ngunza pour na nini parce que bato bakufi ebele toyoka ki comment est-ce que ba réaction bande ko belé bangunza pe bazali po ya bango pe ya koloba surtout que za makambo etali bonzambe makambo etali bonzambe bango nini bakoki koloba toye ko tuna mama masolo ba blessé bazali belé ba mort pe bazaki ebele mais pour nzambe bato bakendaki pour nzambe et voilà. Alors 202 cloches nanga momususu bande ko bazali koloba nini atoki bakongomani toyokutana Maman Kitambala oyo atraitaka bato oyo ateyaka bato po tokoka posone Maman Kitambala mbote na yo ngeta mbuta mukenzi ntango tototaisa bana nzambe tolobi funguki mbangu elongo na ya kimpa ba danger uluziki mbangu elongo na ya kimpa danger matondo ngeta voilà sinon boni yo boni après basango nyonso nyonso eza malamu elongo na tata moke na nyonso po te balobi bana uluziki mbangu balelaka te ngunza penda fo koyakama matondo ngeta balelaka te ata babeti bango balela te ata babeti bango babi ngunza yakama pe ngunza babetaka te po azalaka kata kikongolo akata kikongolo nguluziki mbangu ngunza o bakoki kobeta ye po ebele pe bakoma obimala koma fumuki mbangu mais nzoka te fumuki mbangu azali ne kati na bango te fumuki mbangu azali banda na bango elongo na fumuki mbangu pe mutu nyonso tu pe alukaka pena fumuki mbangu na bosolo na boyebi pe na vérité azwaka solution ba problème na ye yango mona ata on surtout so tulinga ba fumuki mbangu elongo na ya kipa ba danger. Voilà ingeta bande ko vous comprendre que tu peux soit pena bana ya papa Kimbangu toyoka pe bango nyonso zo faire partie ya Congo yo bakolo ba Maman Kitambala ba concert ebetami ekomi kobeta mama pe mingi na mboka na biso toyebi que nzambe apesa biso ba talent ebele côté ya bale ba congolais ba betaka bale kitoko bien que soutien ça vraiment ndenge ba koki ko s'attendre na ngote toujours mon appel côté mingongo ba pesi biso mingongo côté ya richesse ya mboka ba pesi biso yango côté ya grandeur ba pesi biso yango mai ba pesi biso mo pepe 4 saisons nous sommes nzambe apesa biso tout ça na yango mais ba concert ebandi ko betama auto benga ka bato musique mokili ba betaki et puis toujours mon appel ba chrétien ba pasteur pe bazali ko beta ndenge talaki ba concert to ba eloko nzanga lingaka to longola ba bato mutu po makambo tu nanga dana lobela yango mokili eza wapi lolo eza wapi toza na bato mokili na bato nzambe bazapi biso nyonso tu tozaka na mokili tata mokili na nyonso kese totaisa bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité po oyoka moto mosusu wana eza banzembo ya nzambe oyoka mpe moto mosusu wana eza banzembo bata mokili nanga sikoyo natalisaka bato moto bokanisaka to bato bozokanisa baza na maseke nzoka te bango bazala bango na maseke te siko bato bokanisaka baza na maseke te bango nde baza na maseke mpo nalobaka ngo mede fois na bémission nanga Maman Kitambala engeta c'est tant ozwaka baka ya bato bayaka ta mosusu moto oyo baomona bien na famille eloko wana atalisaka bino mede fois mbuta tonaloba ngo mpe meme na bémission nakota mokolo mosusu na motuka kome mama moko mwana azoyeba nzembo afali mama na betiemba atalisi mwana ekanga monoko oyeba nzembo ya mokili mwa mpe azali na nsima na zipoli mpe mama na eye nayebisi mama yakisa mwana mpo alakisa mwana mpo balobaka ya malamu tokopie ya mabe tobwaka ata totalisa motu eza bosolo boyebi vérité nga soki nalobaka ngo kenga azanga paster te na mambikudi totalisa bato eza bosolo boyebi vérité yebisa motu mpe bango mpe bazalaka bapaster mpo bateyaka bato na message na loyembo ozwi mpe mwa connaissance biso nyonso tu toza kati ya mokili ya tata mokili eza teke park moko bato mosusu baza na paradis na mopanzi kuna bato mosusu baza alufelu oyo tosila koloba pardon oyo tobandaka koloba ke tika koyemba nzembo ya moto mokili yemba bayemba bata nzambe nzambe bango azapi po te banzambe baza ebele nga na oyembelaka tata mokili na nyonso akeli bikila moto na se na moi elongo na nguliziki mbango po te banzambe eza ebele
est-ce que tu sabato ezali ka tota sabato eza bosolo ba vérité donc pona yo te pona ngai kolongola likambo ya banzembo ya mukili na banze yo wana zo yemba nzambe mukili yemba banzembo nzambe oh biso tout tozona mukili ya tata mukili ya nzambe mutu na mutu o musala tata tindie na sena boy tango nyozo sa mukamune eza conseil mutu mususu ateyaka bato na parole mutu mususu aza na do peut-être ya ko prophétiser mutu mususu pe na mpani ne aza tango azoyemba bato bozo ba miracle bozo bikamwa mutu mususu pe oyemba kuna bolingo mo pe zaki na kati ya famille mais pe sikimia na nzembo bayembi c'est que bango pe baza ba pasteur lokwa bango bateyaka siko bango bazoteya na losambo siko koloba teke toloba teke makambo ya o toza makambo mokili o toza makambo ya tout toza mokili ozoki bato balobaka makambo mokili po toza matoi matoi eyoka na ngambu no kunoza mwana bar batie mwa nzembo bina filet batie mwa nzembo héritier okanga matoi te pona matoi na ngeke na lola ai Kinshasa mwana mama yo kelanga isango papa ndeko yo moto uti kozo examen d'état komi sur sa moto te po agence de voyage esa moko soki olingi okende kotanga okozala mobimba yo papa mama olingi osala bafaire to mpe mpo na bavisa touristique na bino agence ezali kaka se moko Van Travel Business oyo ezali agence ya solosolo efandisa masolo depuis ba États-Unis ti awa bazali wana elongo na bandeko nyonso oyo bafandisa masolo ya immigration na ndenge ya 2 fois te pona kosunga yo ozwa visa na yo kitoko visa d'études visa touristique visa d'affaires to pe olingi o assister na conférence kopalangana te awa okozala mobimba na yango les DG intelligents les jeunes leaders Prosper Van Bouquet oyo alobi promotion esi ebani surtout pona ba finaliste mwana na yo akende kotanga na États-Unis na ba Espagne na Canada pesa confiance na Van Travel Business inga bango na numéro Oza mobimba ah oui boye avion et komi elengi posoki matoi na bango bakangaka ngo mais msu mpe Mike Kalamba ayebi we raté ayebi mpe héritier te ayebi mpe Bill Clinton te ayokaka bango totesa bato eza bosolo boyebi vérité donc ayebi mpe koyimiko ayebi mpe koyimiko ayebi mpe mobaso poso otali na badanse na bango babi na badanse oyo oyo bango balobaka ya bato ya mokili mopasho pene ezobeta bato bapene mopasho so ataki robi trine ataki sersi nde balobaka mena benene mopasho totalisa bato oyo ezali bosolo boyebi vérité batalaka bayokaka bayebanaka eloko natalisaka mutu tolingi to respecte tata mokeli na nyonso tobangaka ye me nakoki kobanga mokenzi te estce olandi nga pene na bilakisaka ndenge nazali po mo mpe na bémission alobaka mokenzi mo mpe nabetaka tour na bare okoyi mpe motu mosusu paka kokamwa nakoyeba mpe mo nakenda kotele motu mosusu paka kokamwa mpo nakobima mpe nake libanda mboka nakomei nanga na flat ezotele mbetu wana mpe ndumba alalaki me ndumba mpe aza motu moyibi mpe criminel alalaki wana eza totalisa bato oyo ezaka bosolo eza na esika moko te balobi place oyo ntango tookende eza mpona basin eza totalisa motu oyo ezaka bosolo boyebi vérité po place wana nyonso tu bato ndenge na ndenge mpe bakota yo mpe mambikudu oyo okoti yo mpe paster oyo okoti yo mpe soi-disant prophétesse oyebi okoti place wana moyibi moko bakendaki koyiba alala mpe na mbeto wana yo mpo olali elo bakochange grand mais grand yango mpe barepeta yango mpo basokolaka oyo totalisa bato eza lokola nga na bimi na nzela nakuti bagarso na kweba omena mo badiamba na bango mais nga sikoyo molimo na nzambe nano etouche bana wana te batika komela diamba molimo na nzambe mpe te etalisi ngai te nasambela na bakuluna oyo batika kikuluna mais lokola bato bayebi nga na nzambe nakitambala mpo nasala spectacle ali na bandi kokita wana bandi kosambela mpo na bango bakobambanga mpe lichete totalisa bato eza bosolo boyebi vérité mais sikoyo bakosenganga mpe mbongo mais ntango naofungola saki na ngai naopesa bango nabi tata mokeli elongo nafungi mbangu mbongo oyo eloko oyo bazomela bachange mbongo oyo echange ata comportement na bango est-ce olandi eza koka mpe mokenzi otalinga to mope mosa yo otalanga melane bière mais sikoyo lokwa epa mama kitambala asalaka sambla ale asombeli yo secret omela wana baduti
même étant au mélange, on a buté mais on a mélangé un tirobot. Après ça, on a perdu ici. Derrière Moutou, là qui ça Moutou, bon, solo, ben, vérité. Mais mon lit, on n'a jamais touché pour Moutatika Kindumba. Mon lit, on n'a jamais touché, on ne peut pas tirer le coin à ma vie. Au total, ça va tout dans solo, ben, vérité. Je dis, bis, on compte à mon lit, mon total, qui c'est Moussou, Moutamela Massanga, Amela Badrock, Amela Blanc, Moussou, n'a retiré le pot boyango. Parce qu'on a dit, la tienne au boyango, pourquoi n'a retiré la yo? Mon lit, mon n'a jamais été ici, on a un terme qui tika kwiti. Délivrance T. Délivrance, Mouta connaît Canada, délivrance, tu comprends le but, ça va tout banner. Jamais. On a passé à ça spectacle, le roi Moli, ma belle, ma carte en jota Moutou. Mais ce que j'ai dit, mais quitter ce qu'on va passer. Puis maintenant, on a copié ma tête, on copie ma bille, on a copié ma tête. On copie ma tête pour l'année, on a dit, tant comme. Mais ce qu'on a dit, Ngai, à Kobamba, ce qui papa les grands bamba, Coco, tata, moi, ça nous a comme moi, Bamba, on va mon amour, papa, on a six la famille. Il y a moi, il y a Bambi. Bon, si on a un autre que ça, on a un qui peut célibat, on a un qui peut malade et vendre. Si on va y aller dans le temps, vendu 5 à 10 ans. Allez, bima, on a bima. Na kobimate, allez, bima, tu vas à qui sauver la moto dans Zambé. Moto dans Zambé, Nabimi. Ah! Pasteur, on s'est spectacle. Il est pasteur, on s'est spectacle. Au monde Zambé, il a de tout puissant, mais diable est puissant. Il est capable de causer que ça va micro. Tout le monde dans l'église, on a quitter. Babi makamuta me continue spirituel na molimo ba traiter ka na molimo mais so que quelque part mo ko biso blo na to comme magie pour elo ko na contact na esprit et robima pe na esprit et ça peut la mutu mutu sa mona kana e ale pasteur ayo ka bi ba sa spectacle et le gars ta muta Patrice au moins la te bando botama mais tant au moni en couleur nini rouge yo bando botama mon te ndenge mieux ko différencier rouge na jaune avec la moni pour la première fois tout ça va les serviteur béni à Lukuta moi que nous sommes dans la mission là na le message yo zo en 2017 na lobi nzamba zo tali sanga alingi atumba ba serviteur o bazo fingi sa kombo na ye munga siko na kata message wana lobi tata otumba bango na bilamba te po soko tumbi bango na bilamba bon lata bilamba mo eto yeba ke mukenza za muta misala molili mo epeto yeba ke mama kitamba za muta misala molili mais tata mokei na nyonso tumba bango na monoko po soko telemi liboso cher na ye ba ne moko esika bavandi ba comprendre mama nanga o aza serviteur à Satan papa nanga o aza serviteur à Satan oyo aza serviteur ya tata mokeli na nyonso yango tozomona makambo ezoleka na kati ya mokili wera na Mike Kalambai baza bato oyo bakutanaka Mike Kalambai pa bina banzengu na bango me na kusu bandimi bayebi te bandimi bayebi te ngai yambaka tous les sortes d'église au moins pe oyambi pasteur mo etali pasteur o lakisa mpe bandimi na oti vérité oyambi pasteur ayini ayekop te ayekopi te aye ozomona biloko ya bachukululu aye mpe na kambo mpe ya maladi donc opesaka mpe bapasteur totalisanga apesa bapasteur makambo te me totalisa pasteur yebisa nde bandimi na yo ntango ifweni toboya oyo ezali ya kibopaya toyamba oyo ezali ya biso mais siko so tolobi mpe toyebisa bango bongo omoni te kopi na biso ekufa nga bakomisi nanga bongo pasteur bakomisa bango bamarchandise oyebiso mama kitambala tia na se est-ce olandi totalisa kopi ekufa totalisa bato totala baréseau sociaux eza lokola tribunal ekomi na baréseau sociaux moto ozwi peut-être message ya moto neti ya mokendi nzambe atalisi yo soki temps eza te bookutana mokendi tata mokeli wana oyo alakisi yo to abimeli yo aopesa oyo badirectif oyo ekosalaka bokutana mokendi soki pene eza esidi l'éternel ndenge bao balobaka est-ce que olandi akopesa oyo badirectif alobi ke lokolo ozozwa mokendi boye te tala mokendi ozwa boye soki oke mpe ero na ero oyo okuta mokendi avandi place boye est-ce que olandi oyo totalisa bato mais moto mosusu ozwi message ya moninga na place oluka ye mais yo bimi nango na média po lelo bavi ya bato ebeba
prophétie na ye abetelaka nani ba prophétiselaka ye nani azalaka wana ndoto na nga nani ayokaka pe nani azalaka sika wana pote tata mokeli na nyonso asalaka oyo eza na kati ya motema mutu oyo ebimaka nde ndoki mpe mutu amokili azwi sikoyo na badeba wana oyo bino bosala na bareseau sociaux eza lokola bopesi diable nzela ya kokota pote ndoki ya libanda akotaka na vie ya mutu so akuti pont eza lokola esi mwana epembe nakufa esika oke kuna batuta yo sikoyo mutu mo mpe ane oleka na aire wana aane kardi ya pemba azwi su maloba na yo bake kuna bato yo nde mutu osali mutu wana kota bakotuta mwana na yo totalisa bato oyo ezali bosolo boyebi verité donc mpo na yo mama kitambala mpo na yo concert wana ozolobaka ke révélé kaka bapaster babombaka tototalisa bato titomoni mpe ndeko moko auti koleka na obosana komboni ya mwasi alobi nzambe atanisaki ye mpo na lao mbongo atanisaki ye mpe ye amona nzambe me nga sikoyo mama kitambala mambikuti nalingi natalisa mokili mobimba eza na mutu moko te amona nzambe me tozalaka na kapasité ya koyoka mongongo ya nzambe est-ce que nandi nzambe lolei namoni mokenzi omoni nga tomoni bikelamu namoni monene nza namoni nzambe me toza na makoki ya koyoka nzambe mpo te totala bafilme afubuki mbango te me batia na so bafilme ya yesu ntango yesu amatei na ngomba amonaki likolo mapata me ayoki mongongo ya tata na ye totalisa bato eza bosolo bayebi verité ayoki su mongongo ya tata nzambe likolo me amoni bakoko na ye baeli na bakoyango tokopesa message oyo totalisa bato eza bosolo boyebi verité ata na filme ya yesu balakisa biso place moko te yesu na kuzu aosolola na tata na ye est-ce qu'on a dit tozala na makoki ya komona nzambe te me ya koyoka ye me tozala na makoki ya komona ba des quatre vivants tomoni Jésus-Christ tomoni Mvulusi Kimbangu tomoni Mahomet tomoni Bouddha est-ce qu'on a dit pour te nzambe azaka se moko mais atingaki moko na moko oyo ezali ba prophète oyo ezali banzela batalisa bango banzela bosolo mais ekomi mpe na bato mosusu na bareseau sociaux abimi alobi ke nga namonaki nzambe mais soko otali ye aza pembe alati elamba pembe suki na ye na mutu ezongela lokola yo boni nzambe opeka sikoyo explication ya nzambe otantone totika odistra bana nzambe sikoyo nga na bemission ya bongo soko osangisi nga na paster wana to na prophétesse wana nakobetela plein d'émission totalisa bato te nakobeta ya plein d'émission totalisa bana nzambe lelo maboto ebele epanza na cause ya baprophétie bana ebele baza na banzela bapare ebele na bahomme de veya bamama mpe ebele bapapa mpe ebele akufi atiki mobana akufi atiki mpe veve a cause ya baprophétie mpe ezopanza bana ezopanza bafoyer a cause ya baprophétie. Est-ce qu'on a dit? De comment Matsakanda? Ozotalisa bato eza bosolo bebi vérité. Mais bo buchano na se, buchano. Ngakutu iloko na mona rakande pesa ngasko sukanda. Po bana nzambe babungi nzela tango mulayi, oyo esa tozongisa bango na bosolo na boyebi, balobi moyindo fongola meso mwene. Kokanga misu bayibi biso ya biso ebele. Kokanga misu lelo ba maladie comme okota bandota bato ba maladie incurable ba humiliation sonjo na ba mari de nuit na ba femme de nuit ikolo ya biyoka yoka mais ça de savoir et c'est tout ça pour ça mon livre de détail ça na ba pasteur mususu mo binyao mutu mususu ata apesa mutu na minute alubi avant assemble la pour nozo bela zo tuna yo oza combien est-ce qu'on a dit avant prophétiser yo azo tuna oza na combien nzoka te mbongo eko bebisa mokili totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité nga nayamba mutu na biro na nga nayamba mutu na telefone soki nasilisi nanu posa na yo te okomi certifié te na nde tozosolola na yo nakokata te to nakobimisa mutu na biro te mpo nayamba mosusu seke to mutu azoya epai na yo aza na baproblème kolingaka te bopesa bato baprophétie kaka ya kobangisa ke otya $1000 te avant na passe soki prophétesse soki prophète il faut tindina nga na $100 na carburant pesa na $1000 pour na prophétiser lo siko tangu tata mokeli atiaki yo mission wana na sena moi pona kobikisa bato yo futaki combien mais bangunza pe bakomi te serviteur a satana na lobi ngai nde na zabe makitambala na fartilaka kisi
ne bangunza pe belé pe ba komi bongo na otalisa batu te na bangunza wana na bangunza wana Fumukimbangu ali banda na bango pe Fumukimbangu asili fingwa kekele mama kipanda kikombo atopandula ona yebi ezala bangunza pe belé bescro Fumukimbangu azate molimo ebima ndenge moko na ba pasteur totalisa batu ezali bosolo boyebi vérité oh peut-être ezali bosolo boyebi vérité sikoyo soki ebimi kosonga pe bien comment te molimo atata so ebimi ebimi sikoyo bakoyeba ndenge nini ngunza o molimo ebimi asala likambo esimba te asala likambo esimba te akole biso lokota mabele oke nango place moko ememeli esprit de mort totalisa bato eza bosolo boyebi vérité moyindo fongola meso mwane omoni biso bangunze toza na bamisiku na biso tozotalisa biso ngunza akoki kolia nyau te akoki kolia likaku te akoki kolia ngulu te ngunza akoki kozala na mwasi mibale te to mpe mibali mibale te mama Kitambala ndenge nini mena bokoko na nazotalisa misiku na biso papa bazara déjà na babasi nazotalisa oyo eza misiku ya bakoko na biso soko omoni nzala panu keke nifuma totikalaka omona ete azalaki na mwasi moko bekomoni ada mobali moko komoni ya bele totikala omona te totalisa bato na bosolo boyebi vérité abimi na ye aza mona silabisi na maboko mpo ngai bible na ngai namona yango etambola mpe kenda siko na koma omona mwa bato misusu akoyi mpo asimba bible na ye soni me aza mona silabisi atie bavexe eza totalisa moto oyo ka ezalaki kaka bosolo boyebi vérité mvuluzi kimbangu eza bosolo boyebi vérité oyo eza eloko moko tosonga dabord esika bakoyeba ndenge nini ngunza molimo eza te babenganga na batelefone bapesa bao bacode indisa liboso olobi ke soki azosala mosala omoni ke ozozwa résultat te wana ngunza wana aza susu na mpeve aza susu na mpeve te bimi deja ekei totalisa bato eza bosolo boyebi vérité olinganga na popola opesaki ye bopesi non nga nalobi bangunza kingunza toyebaka ke bapouvoir wana bampeve changer lelo to comment te totalisaka moto ozaka moto akobeto nanu boye résultat après ndopesi ekenda wapi totalisa bato mbongo profesi mbongo nyonso tu mbongo yango ebebisa mokili nga nalobi mama Kitambala na profe nga so nasengi mbongo eza traitement mpe bangunza oyo balobaka ke kotraite na bokoko eza gratuit baza lokuta est-ce qu'on l'a dit toza na capitale toza na village te bamama na bateka bakisa bokoko même oke na nzela ya bakongo oyokaka batuni nzete oyo kombo nango nikita mata bayeba soki ekitisaka nini soki ematisaka nini bao baza na pui bakobamba eloko nayebisaka bato ezalaka banyokanyoka bamazulu balumbalumba to bande kobuka yango na kala oke mpo osenga obuki mais lelo so okei na bawenji okokuta yango bakangikangi yango seke nyonso tu ya bokoko ekoma mbongo mais eloko nazolobaka prophétie mbongo eya lokuta wana eza piton MBD construction na makambo etali kotonga bondimela ngai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Pantu pona ba travaux publics bobanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso baya kosala eloko na kati ya mboka na bango botala ndenge MBD construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 topé 085 27 04 795 yonde kozwami na Kinshasa kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe oza mobimba baza makasi ya domination bakoye biso avant de prophétiser yo kende kotina biso mbongo $1000 avant de prophétiser obela oza combien to tia pa mona miracle lukuta nga même mutaza États-Unis mutaza na Philippines na Australie na jela téléphone to na sambela sudopiko na prophétiser na batu baza misi kama banjo lela naza ape na Kinshasa mutu pe mikola ope na voyager te mais mutu muso aza na Philippines na bi mama leo na mona kiyo na vandi pe na bilipe te mais mutu muso aza na ngalie maza na campus
aye pe na ndeko na bi lobi ozalaki kuna obikisa ndeko na to na cancer to na sida soki totesaka bana nzambe eza bosolo boyebi vérité po te nga azwaka mpeve mosusu nakomi koka 50 ya 120 ans notalisa bato oyo eza bosolo boyebi vérité na milongo epenzanga makitambala nomoni soko kipanvita personne akiti na longwe kipanvita kufa na age ya 32 ans momoni mpenza eke koko moko boye ye wana vandi wana oyo totalisaka bato ezali bosolo boyebi vérité sikoyo ekomaka na point moko mpe bampeve wana ekotika yo esoko ozanga malamu te neti ngai molimo otalisanga mpe tata mokili ayebisanga na nyonso tu nazosalela yo mpe na nzela na yo bato bazokangolama longola orgueil zala nakomikitisa soki otomboli kaka mapeka tokolongola oyo ezali molimo oyo tata mokili atie kati na yo seke nga oyo molimo etalisanga yango wana molimo esenga te soki osengi mbonga kisi mina ayebisinga nakomikitisa seke ye nazalaka mpe mo mpe okutinga na osaka na bana mike na balabala soki okoti na veni na nga nasekaka na mutu nyonso nasalisaka mutu nyonso tu baje seke eza ndenge molimo etalisanga donc moto ya molimo soki aza orgueilleux seke wana aza mutu atala nzambe aza mutu ya des autres te nzambe aza mutu akimi ya tata mokeli po te ntango tolobaka biso tolobaka tozobelela tata mokeli na nyonso akeli bikelamu na tuna se na moi kasi elongola mvuluziki mbango totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité mpo ebele mpe babimi na koma fumuki mbango bango wana oyo baosalaka babuzoba mais oyo aza mpe moponyami ya mvuluziki mbango koma mvuluziki mbango basalisa yango bavantire te bakotambola na bosolo bakotambola mpe na vérité bazali mais oyo baza na bango boponami te mais bango moko sikoyo bamipimisi na koma fumuki mbango bango bame bavantire bandosala bato makambo oyo ozwa te mpe tala esali échange fumuki mbango asimba ekombo ti sikoyo fumuki mbango azwi sikoyo okombo apesi kipanvita sikoyo ye moko asimbi fimbo akekele oyo totalisa bato eza bosolo boyebi vérité. Voilà, merci beaucoup. Ingeta. Donc tout le monde n'a pas de pasteur, il y a un peu isolé qui a pas bangounza donc totalisa ka bana nzambe eza bosolo boyebi vérité. Toza na ba moponani. Toza pe na bato misusu nzamba benga ete nzamba pona ete. Te même bato misusu tom pas bandi. Na yebo ka mipimisi. Est-ce qu'on l'a dit? Bato misusu nzamba poni ete. Na yebo ka mipimisi. Abima prophétesse, abima pasteur, mutu musu pa ebika dévexé. Yo wana na cher. Tout el sabato ezaka boso boyebi vérité. Est-ce qu'on l'a dit? Ngai na lobaka ngo na koyi ko bomba ma tata mokeli na nyonso te. Ndenge tata mokeli na nyonso ebinga ke mama kitambala. Asala kaboyi. Il faut yo pe mukendi. To mutu poza na sena moyo ebake mama kitambala asala kaboyi po lobi ta mokuta mama kitambala beto libakuti. Mais na kolinga te na sombi 20 to na sombi soki nkoyi na sombi soki eloko nini na omela ngo na chambre to na omela ngo na kopo lokwa mutu na omela café nzoka te na omela lokwa makasi. Est-ce qu'on a dit na tie peut être J na zo gene na tie na kati bato ba ke wana omela za J mais abimisa na couleur ya a gene babimisa na couleur ya J yo moko omikosa po tata mokeli eloko moko te po mama kai même na se ya mai. En plus, c'est là aussi on a bêta c'était Mukenzi. Prophétie à Moutou, on a ça tilt. Va payer ça en plein air. On a des bidons. Des gens qui pasteur Moussou sur la TV. Allô pasteur, nous sommes bengayo. Eh nelina bawe. Kata, yo na mubali na yo wana. Eh Mikolo ezo simba te mubali na yo. Alingi mwana mama lopangu na bino. Te total non bien. Tout le monde appelle na timpe, to son se pena na musuni. Pasteur wana azotonga na couple yo to pasteur aye kwa panza. Allo pasteur, mongo na ngai ebunga ki prophète. Mongo na bunga ki na lipango na bino za 4 portes. To za 4 portes. Wana garçon mo bazana ba lox tango kenda ko sokola, garçon na mzali na ko fuye. Ya solo pasteur, to na muto lox. Donc Mathieu na bena de muta kotuka na kati ya bisi abando prophétiser na des autres. Na pesi tata mokeli na nyonso merci penza mpona ya moko aute France aute koleka délivrance epa na nga me mokolo azongi na mutuka paster moko azoteya
yaya wana abi mama kitamba na mona lokola ngai suna za te yondo za wana pasteur afongoli bi bandi koteya me nga sikoyo bandi koteya bato message afumuki mbangu bisi nyonso bandi koyola pasteur amoni mpena ke nga na bebistelie lelo kopi na ye bongo molimo ezalaka bongo tokotalisa bato bosolo boyebi vérité pasteur okoti na kati ya bisi tuti bato bavoyageaka to na kati ya avion oyo bandi oteya totika nzela na biso na maboko ya nzambe ndenge eza boye papa yo lelo kozala soki nani papa na poche na oza na ota naza na nga na ngo te mais soki avoni pakati na moto mosu akota na kati ya lupango na ekutanga bien coiffe bien robe lokwa basoki ndenge nini navandi na nga na mama biso sikoyo basali wana baye bakoti na kati ya lupango na nga babandi mama koprophétisele nga bayesi mama biso mwana oyo aza na condamnation asimba ata difran te en plus nde omoni ye boye aza bibota ekolandi en plus bacamarade na ye baolinga batiela ye poison na ndenge akenda komelamela masanga na loyeye mpe mbwana bino oyo aza na hernie mbwa aza na hernie sikonga mpe natina ye moto akosalenga $100 me ngai naza na condamnation esi mama kolemba ye te mpe ndenge aza boye ata mobali abengaki ete me ngai naza na donc ye le fait amonaki mama na amoninga na kwafilokola nga natanga na lycée mama yo otala nga so mingi lokwa esaki tambala na message na ngai nakataka kwafi otala na lycée voilà est-ce que landi okata tenga ndoyi nanga za masere na ngape na koma masere mais babimisa nga na koma nanga ngunza poso otani nga za pe na rasi na bango mais sikoyo na bima na koma nanga ngunza eloka na otalisa bato sikoyo lokwa okuta nga bien poisse na vandi nanga na za makolo ngulu na vandi nanga na se mama vai na kicha na tibaza beti kitoko mama nde yende moto azoka nga na charge ngai nde naza boye naza na condamnation nazwaki mpe loboko na tie boye naza na condamnation nasimbaka ata 100 francs te mpe baolinga batia nanga poise mpo baninga nanga mpo motu eleki likolo sikoyo nzoka te bavoisin mpe bakomisusu kuna bandeki kosala bamaso banda kotonga na ndako na mo etage baoseka yo batana bayibi mwa kitambala te nga mpe navandi ka kimia navandi na sisi lokwa nga nasimbaka 500 francs te natina mpe moto achandelenga mbongo to moto aye naswika natangi bamoyebaka motaka mbo bakomi bolingaka kwa bachange profesi na bango natelemi na koti na ndako mama na ndinga apesa bango ata 10 na bi eza te yebisa bango moto akonda so bakuta tinga mwa kitambala olamuki bien po anini parence bajuge nga na parence nde bakuta nga bien coiffe est-ce que dandi meka na vandi babi oh mama na tiel est-ce que dandi siko totalisa nde ça n'est pas sexy quoi nde ça wana zamu comme tout ça été sexy wana mitana ozala batamo ya sexy po kasi nakoba eza mpe na ntango moko boye ovandi mpe oza mobali na yo na bango normal amono kaka na bamvuena na bamvuena oza mpe na foyer na yeomoninga sexy omona nga lokola 3e kitambala nga so okuti nga sexy mpenza okute oyo oza kitambala te toko mpe kokroise na yo toleki totalisa bato ezali bosolo spiritualité lekaka te fo kipe mpe ndako nokipe mpe ndako na po eza mpe na bambuzi ebele badakangamaka na mvuela wana oyi kotala kota nguzi ana okuti babilo moboye etango mpena keboli oyo kindoka eza wa na sorcellerie na profete eza wa po babengaka biso mpeke bangunza baza na kindoki bangunza baza na kisi bangunza basali te yango mokomosu tosala bango ata surprise tosala siko émission ya ngunza azala normal ndenge avivre na kati ya ndako na ye bato mosusu mabale kokufa totalisa bato te eza bosolo boyebi vérité tokomi kochite est-ce que bakisi eza disponible ingeta matondo tobi mpo ntango eza ntango oyo eza tv eza teke tozotala na boye eza tv ntango eza ntango motu nyonso toza na problème ya malade eyezaka bamari de nuit bafemme de nuit postate ekomela yo nakoma na cancer ya postate oyo nde naza boye kutu balatisanga sonzi oyo kutu sonzi kutu numero ezala su te nalobi postate nazobikisa yango na jour moko te semaine na bito totiaka esuka ezaka na bakisi oyo oyo kolanda mais na journée moko so olamuki bobina yango fo témoigner osentir sensation wana postate tozobikisa cancer eterisi ya makila oyo moto aza problème ya cancer ya libeli benga ozwa solution ya baproblème na yo basi oyo baza na baproblème bakoma na bango dala na ménopause
n'était pas tata mokena nyonso elongo na fumukimba on a qui profite à ménopause ezate maki tambala azobimisa basio baza na posa bazonga lisusu na ba période na bango ya kibomwasi na jour moko ozalaka na États-Unis ozalaka partout olobi na ya oyo ya wata na mukolo moko règle no ebimi soki mpo lobi nde naza benai na bajipe basoda baya batelemelanga so règle ebimi te maki tambala ke fumando naza prête oyo toyotalisa bato ezali bosolo boyebi vérité bamibali oyo bapeni na bango ekomi mike toza na kisi te ke moto akoso te peni edébordé mpo mutu da so peni nekomi moke infection mpe ediminaka peni hémorroïde mpe ediminaka peni omona mpe elembisi mpe na nzoto kimobali bato baza na baproblème ya mikongo oyo baza na problème ya nzoto kimobali oyo aza na posa ke grandeur ya nzoto na nga ezonga kibopikiliki oyo vide ali alobaka ya bukundu ya nzoto ya ngai ezali bamama mpe tolingika teke bapapa babomaka bino papa boma mama toza mpe na boma papa oyo totalisa bato ngonga eza ngonga motu nyonso to aza na baproblème ya maladi prophétie kolimula bandondo pardon bandoto numero ya mama kitambala yango wana ezali liboso écran benga zaa na mai na yo zaa na mungwa okozwa oyo ezali miracle ya tikotak oza na posa prophétie ozala libanda mboka oza mpe na posa tomonana tozala na mboka na nga Congo yaka okozala desite balobi prophétie gratuit nga na sa ezalaka prophétie mbongo te mais kisi ezalaka mbongo service ezalaka mpe gratuit ezalaka yo moko mutu otali grandeur ya service na nga mpo nalobaka biloko wana mpo nazozwaka mpe bakestion ebele biso prophétie ofele service mpe ezalaka tofartiraka mutu mbongo te mutu atali o na service na nga mama kitambala alobi aolandelanga soki okokanisa yo mpo toza na biloko na biso bapurification toza na balupemba toza na badesenvoûtement toza na bakidimba tolandi toza babiloko ebele oyo molimo etalisaka biso na nzela ya kibokoko na biso moto aza problème ya barègle douloureuse toyebi ke ngonga eza ngonga benga numero ya mama kitambala problème ya myome vibrone onyoka nkau naokaka eloko moko etamaka libumu po meme ya mémoire ezala mokolo bana benga okozwa solution na yo na likasa na nzete mpe na message ya tata mokena nyonso elongo na fumuki mbango matondo mbuta mokeni matondo batelespectateur na biso merci bolandaki biso na ebandeli ntina suka sino matondo na mama kitambala mpona koyamba biso et puis milliers de téléspectateurs na biso botalaka biso na motu mobimba salutation na MC Ntsongo la reine depuis quelque part topesi babote ebele pourquoi pas ya neli mokela tata mosi ya bana topesi babote ebele ndeko ya Congo biso bato tomitunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo nzambe apesi ba révélation epai ya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolenge kani kokota na ndaka na yo topinga biso plus 243 89 29 36 668 ndeko ya Congo na buku oyo okoyeba mai nyonso nzambe atinda na mokili ndeko ya Congo yebake mobange na conférence spirituelle ekosalema nanani papa Masamba oyo azali révolutionnaire spirituel akolakisa biso ndenge nini okoti ko récupérer babiloko na yo yo muto mesala ko bungisa biloko olinga ko yeba biloko na yo kewapi na conférence oyo ekosalema en ligne okoyekola ndenge nini yo moko okoti ko banda ko récupérer biloko na yo soko bungisa kiango et puis okoyeba lisusu ndenge nini okoti ko se protéger contre ba attaque nyonso ya molili yebake place ezali nango kaka limité na 5 personnes ya pamba mokolo ya le 11 août 2024 na 21h tina X time benga na ba numéro o ezali affiché pona ozala na réservation na yo ya mopimba eyokani topesi mbote lisusu na papa Mondoki kokoki kolofungula bino nyonso bolondaka biso bipai na bipai topesi bino bambote ebele mama Bibishe Unu topesi bambote mama Brigitte ya Ntsongo topesi bambote ebele neli mokela bozali vraiment ebele botalaka biso tosilani tokutana na prochain numéro bosabone massivement nga na bino tokutana toujours babonne continuité bino baprogramme awa na haut-parleur ciao